parce que na moni mo asali vidéo ou démentir en malgré et simbi penzati. Vu ba image zo circuler soi-disant Said and Play. Voilà, c'est pas moi. Bazo sala ma mwana tout bino mo boyebi ma muso leka. Donc les gars yemo loba so ba koselo makambo. Réaction de ces arabes ko seka. Donc la séquito tellement ba ebike si les côtés zoya tika to graver makambo yo tika to sala boye ko ba kitisa ngana mona nzambe. Totala peut-être vidéo nous a fait montage pour évidemment. Bon en réalité na mwana montage ezali. Zapenayi. Zapena na montage. C'est Said and Play aux opposés biso. Non, quel que soit ngai pa na ngala loba. Par rapport à misu na yo na technique ngambo yebi esali. Na ndenge ya ko loba ke akoki ko démentir yango azamu. Parce que ma belle zate mutu nda piéger. Asa ma belle di network. Pour ma belle za network. Ma belle eza pour éviter na ye. Non. C'est-à-dire mutu ndi muta piéger. Elo ya bakangela ngo. Mutu muta bakangela ngo rite watana bi. Voilà. Tragédie na kobeta na terrain nini boy eza ko la et puis double stade et banque sabino te bagolo double stade ya nini double stade de Marseille oh municipal ina yo elie ya bisaka bino na loba na bino de fala ko zonga stade de Marseille deux fois pas de paroliate vous en bino wa te fait ça radio te mon ndenge za boy aya ko beta 2 jours stade de Marseille oh ouais rasala ngote ya 2 jours à landisi yo fallait y ya makambo lo ah te tika omoni bato ezaki basala ba biloko wana bawe mason il faut qu'on ndima bango basala ba explore moko o ezaki bapesa bato envie il fallait azwa pena vision ya monene ya kosala eloko ndenge wana ya kobeta même stade de Marseille mpo bawe mason bazala mais ye nde moto aza guide par rapport à quoi Obanda bango mabe invitation à ardoise mais avec given ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin d'Éden invitation boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison given a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison given Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Très heureuse de vous revoir sur votre chaîne Congo SMO officiel plus télévision. Aux amours émission de Bino PJ Show. PJ Moto Hero to Pesarabino Show. Hein, émission de Bino Boulingara, vous découvrez nous ce que dans le monde musical. Encore une fois, merci à toi, Armel Wombo. Et pourquoi pas, à Berlin, on a mis la PC vraiment bambote et belé. Pourquoi pas, la générale manager Clovis, film par le thème de Maman Doris, film par la PC encore une fois bambote et belé. Pourquoi pas, na grand prêtre Maya Moto Maya tout mois. Grand prêtre Maya Moto Maya tout mois. Janita Mou Business, à la Comoro numéro 52, pour cette adresse pour besoin. Babiloko Bodinora Mingi comme accessoire, téléphone, jean, airport, basket, nini, il y a une seule adresse. La Comoro numéro 52 et pas boss Janita Mou. Je ne sais pas si Armel Ombo a osé après, mon invité dans là, ça fait un temps, ça fait un bail, on a zuété, il y a des solo. Bonjour Benjamin. Bonjour PJ. Santé, ça va? Malam. Tu sali Mikolo, tout le monde en a été, nos yeux à pied levé. Ils ont pu éviter tout solo là, il était dans la bibi plus que la moni. On dit que tout ça là, rapidement. Franchement, ça m'a fait du bien. Boni basango, boni sala. Bon, tout bundara malem mais qui m'est allé en Hollande. Qui m'est allé en Hollande.
Actualité oblige, photo solo. Tout le monde a dit l'artiste Fally Ipupa autour de bêta concert na terrain municipal à Bandal. Lui en tant que mon quoi bateau musique, mon quoi bateau balina rapper musique. Vous trouvez concert hollandais. Bon, en réalité, na niveau et artiste, quel que soit n'engi batunyo sonné ba défendre ngo, ils a signe ya olaxa Fally ka komi ko kende pe na faire reine ndelo kana comprendre concert wana yo tout court résumé ngo na résumé ngo ke Fally akomo ke na faire reine na par rapport à ni ko décortiquer ngo. C'est-à-dire que na combo ya Fally na be explore apesi biso na kisasa awa et concert wana ata balobi ke babangaki koya ou bien bango mo balobi ke oui basalela ngo promotion te c'est isa faux et archi faux au Fally tanga salaki na sport na mutuka ne ezalaki po bato baya mais ya koloba ke eloko ndenge esalami wana eloko eza ofele mais tondi te mpo nga nayebaki ke stade wana tokoyoka sango ke bukani Kinshasa pene nge ezala etengami ngambo moko na banda mpo nga nazalaki wana nalekiana ne batie bablende mopanzi croyant que sécurité ezala débordement mais bango babiki bato balate pembe te bande ozongisa bato non ozongisa bato ndeni bato bakoti te bato bakoki te na nsima nde ezalaki wana bao batondaki eza bao baza liboso ya podium mais na suka nde ezalaka eta mosusu porte na porte boye vide ezalaki monene espace ya monene nalekaki wana nakota na kati te mais nalekaki wana omona mpe ke bato baoleka na bango normal Fally sa koti sa bandi déjà na niveau ya artiste ya Fally baexplore apesaki biso eza basigne moko fo bacomprendre kokosala neti nde nini mpo mekozonga omoni soki ezalaki na droit d'entrée inga eza nde mosusu ezalaki ofele yo olataka ya pembepembe bato balate bapembe te babimi bazongisa bango bakote ete mosusu alatika ya pembe likolo na se alati noir pantala aza na mosusu aza na pantala ya pembe maza warrior ezalaki vraiment eza raison te nga azalaki wana namoni na bato alati pantala noir kaka polo ya pembe tozalaki na kati omoni nga moko tunde naza boye nalataki chemise ya pembe nazali na veste na ngai ya bleu na tiengo na mopanzi nalati pantala grise okoti tande ozoloba c'est DG Manda qui na boye na nga biloko ezalaki ya kofilme boye po déjà moto ebele si bayebi de elongi na nga yango nawumela ye te na dini abia moto oyo aza journaliste mais aka moto ya fere yango na évité na nga fere batie pays wana 2 jours sans publicité annoncé concert dans 2 jours akosala mieux ke wana ou akosala inférieur à wana fere déjà ndenge aza boya na baactualité déjà il suffit baannoncer bongo ya fere ntango annonce ke bato tokutana na martyr oyo ezalaka jour ya clôture ya francophonie esalaka combien de jours cezalaka des jours ezalaka des jours donc eza nango raison vraiment te na niveau ya artiste ekomite il fallait pas luka kosala yango na badegré ya ndenge wana eza lokwa nete moto onéglige communication c'est très important pour l'artiste nyonso abi GD municipal wana eza baéchappatoire omoni ntango amoniki asali mpiaka après avoir kosala mpiaka oyo nakobeta na terrain GD nakobeta na terrain nini boye eza kolakisa puis double stade ebangisa bino te bagolo double stade ya nini double stade de Martin o municipal nayo elie nayebisaka bino nalobaka na bino ke fala kozonga stade de Martin 2 fois te
bato bakoya te osala bino wana tv eza radio te mo ndenge eza boye aya abeta 2 jours stade de martyr oyo oyo asalango te ya 2 jours alandisi yo fali oye ya makambo aloba te tika omoni bato oyo bato ezaki basala babiloko wana baweka soni fo kondimaka bango basala baexploit moko oyo ezaki bapesa bato envie ti fali azwa pena vision ya monene ya kosala eloko ya ndenge wana ya kobeta même stade de martyr mpo baweka soni bazalaka mais ye nde moto aza guide par rapport à quoi aza nde ambitieux aza ambitieux elingi koloba te oza guide osikoyo na champ faire esiko aza passion ya musique yayo kwa passion na ye omolakisa bato bobeta les jeunes ya génération na ye abeti martyr abeti Bercy toujours liboso abeti Zénith abeti Olympia eza par rapport à ambition azobeta pe ovo eza par rapport à ambition eza na basala mosusu oyo eza wana ke ndenge fera olingaka ebeta palais de sport ye na abetango te eza na basala oyo fera babetango ntango bapanzani le marquis kombo nango ezaka nini ntango basali le marquis concert ya liboso babetaka concert mo na Belgique je crois kombo nango oya ye na abeta na sale wana te donc eza babiloko oyo baéchappatoire fali mpenza ça montre ke akoti na baisse aza na actualité te kombo na yer mo ezotangamaka parce que fer azali du fait que fer aza au top automatiquement kombo na ye mpe etangama mais aza na actualité te aza lisusu te s'il faut dire fali pupa aza lisusu te même bagolo bawarrior mosusu oyo eza ke basali kutu mpona kopesa plaisir fali azoyemba bango baolela mais ya des gens oyo mpe lelo mpusu par rapport ya ndenge auti koperdre camarade na ye Gauthier bamosusu batieke ye motali na nsima ya liwa wana bon makambo ya baliwa oyo ngai nalingaka kolatisa bato te parce que omoni soki bakende na makambo ya liwa moto akufi même soki babike sur le plan spirituel oprouvango ndeni omoni babiloko wana ngai mpena na ndima yango vraiment te parce que eza ndenge bato nde balobaki fere moto ali aleki na ye babiloko moko ndenge wana mais c'est parce que son grand frère ye moko aleka pour témoigner que oui c'est mais prouvango c'est ça problème ezala koloba eza problème te mais soki balobi prouvango onga na koloba poke oui fali moto ali ye mais ntango bakokanganga batuninga babi eza problème te prouve biso ke fali moto ali ye c'est ça le problème donc c'est-à-dire nalingaka koloba biloko oyo eza ke lokola bazoba te tosalaka makambo lokola bata mayele omoni meme pourquoi lelo baautorisaka bandimaka kindoki te na loi na biso eza parce que okoka koprouve yango te okoka te zeloko eza abstrait voilà donc ndenge moko na makambo wana tokoloba ngai nakoloba te ke fali moto ali ye eza babiloko moko nabengaka yango bassesse ya raisonnement moto azangi argument ake na place wana bassesse peut-être ya raisonnement bgman tout omona ya un artiste auti obima mikolo malgré na abimisaki nzembo te masali quand même buzz bato balobeli ye bato bakumisi ye epuis bato bazozela ye du coup sextap na ye bino set and play tu peux dire quoi bon ngai nakoloba kaka ke set and play aza artiste oyo foto tyapoa baza bato bakisa un plus na musique eloko wana toluka ngo te mpo todiminuer artiste na biso il faut otia ye poids makasi ana besoin ya soutien ya public parce que lelo biso tokolobaki oui c'est d'un play babimisi motakala na ye mais peut-être eza moyen te ke oyo eza ke biso todiminuer po asali neti eloko mabe neti nini po eza moto apiége moto nde apiége asali likambo ndenge wana parce que biso todiminuer par rapport à so eza ke ngai na diminuer ya moto so apresente biso musique ya bien te nde odiminuer moto po bien obeta musique oyo wana biso nyonso toza bato neti ngai nde na boye eza na bana basi mosusu oyo eza ke bolingani na ye bomonana te mais aza ta mosusu na poto ayebi soki ngai na France mais nana besoin omona ndenge osokola na douche
Vous comprenez? Parce que Babylone a nengo na moto a même yo tina yo pas autant la confiance no bige oui et tu bena ça va. Nzoka ya zo piéger autant bosali ba vidéo ya bon peut-être na idée wana voilà. Mais yeza peut-être ambition. Oh les londes za botant to les gars na TV photo e bango ba piège c'est belé. Ba piège vraiment c'est belé. O tali pena nzela ngo pena ningi bosola ne boui. A bengi appel vidéo anormal. Obisuka na nzela tam so pe sengi peke bokomi na point que tam so atindelo pe look ouais uzwi pe mais ce que tanga comme de o na nyina mono ndengo zo laver te c'est que to yaka comprendre ce que tanga ngo pena to tanga moko boye o to ko luka te to diminuer artiste le roi Seden Play parce que ça a besoin de minute oyo surtout biso ba journaliste to luka ko bimisa ngo lokola point moko faible te. Mais à un moment où il faut faire comme le roi point fort pour un artiste. Parce que dans mon yémo à cette vidéo ou démentir en malgré et simbi penzati. Mais à artiste il faut au chapeau mine. Parce que à juste au début de la carrière ça y était dans montage. Donc quel que soit montage au héros le manga pas nanga na le bakaki. Et ça à artiste au singé to PC. Qu'on avait net tout est pour makasi. Kutala peut-être vidéo wana ça fait montage pour y voir bon en réalité na mwana montage ezali ça pena yi ça pena na montage c'est que c'est d'un peu zoko sabiso non quel que soit ngai pa na ngala lo babu par rapport à misu na yo na technique na moyebi esali na ndenge ya ko lo bake akoyi ko démentir yango azamu mais ngai e pa na nga na ko senga kana batuke ezala vrai ezala lokuta le plus important pour nga na mona passe mabe ezate mutu nda piéger asali mabe di network pour mabe ni za network mabe na eza pour éviter na kangela ngo c'est-à-dire mutu ndi muta piéger eli ya bakangela ngo mutu muta bakangela ngo rite watana bi voilà mutu ndi muta piéger ya héritier ba tumuso ezali ke balwa ke eza parce que ebimaka muta publier yango selon ba source et où t'es pas na yemo yango na baloba ndengwa mais Seden Play je ne crois pas que ça yemo za mutu muta publier yango bon donc ba biso to ya salama ngai na yebi kezana na film pa asala ndengwa na tellement la lendela na ye akoma na point pena ke yo azui photo na nga profil bo azui nini plan mo ya mutu mo bo ya chesa ngo na publier so pesi ngala raté na bi oh omoni yo nde ozana publier yango me yo olukanga au niveau makwanza ko bimona nzoto yo nde mto olukanga na tsanga bi yo publier kaka pona yebi kezanga te po ache photo na nga profil akangisa ngona photo boy nizanga te na bi yo publier mo olukanga o makwanza ko bimona nzoto kolapa na vina akanganga mama makwanza ndeni akasa ndeni makwanza ngaso makamuna eti boyo ngobe bisa vina ngapwani ce que méthode nyo ngosala te fala mekanano o depuis wana nga yemo mama bloka ngai atika pe makambo gombon donc eza ba biloko oyo ba jeu belé ya bato belé même ba West Africain ba osala ngoto ouais surtout ba West Africain donc faut osala prudent na ba biloko wana nyonso surtout na Facebook même ezaka na TikTok wana baza na bango oh ba TikTok wana surtout na ba TikTok net ngai nazwi déjà 3 oyo ezaki akomi nga asko mosengo est-ce que oza wapi nana besoin la sarande ni ozali oh na la action nini omona nini so oza na besoin nango ye awo comprenez que nous sommes en direct avec BG Manda. Franchement, makambo azolo besoin ko édifier pe bande ko mususu ko batala ka biso to weli sarate msuka pona balar pona balakelo mo bo sali vidéo mo bolelo et go détruire pe vie na carrière à telle ko zaka na débit a banda carrière ne bandeliza biloko go détruire carrière maman oleki on est en a commis un point que il faut ça la clip comme na point on ça la clip donc samedi dimanche il faut ça la clip babiloko déjà ils ont net ba oluka ndenti ya ko étouffer déjà ba étouffer mais ngana MC batuke as artiste autre ko étouffer te faut to passer chance faut to fongola ya bima c'est très important
Pourquoi yo mona effort? Non, Azar artiste Azar talentueux. Azar a ba potentialité belle. Et c'est un artiste ndenge on a faut protéger. Au moni c'est un player Azar moto ya bimisi ba talent mingi même la culture. Ouais. Tu comprends? Culture tant bandi azalaka. Mais abimisi ba talent na mingi te pour un moment donné à longwaka après il rozonga lisusu. Naza moto eza ke na travailler après moi moké na vie na biso wazi. Donc naza moins chance ya comprendre babiloko wana nyonso. Mais eloko kana koloba na batu nyonso bato balingaka bonne musique ba pe sa chance na Sudden Play. Ba pe sa chance na Sudden Play. O eza makambo nini wana to tirer vraiment attention na ngoti. OK. Une dernière question ça boy. Na ebité so la ndeki ba propos ya Blana. Blana a tenu ba propos que Wenge ils ont niveau moko na quartier la tête. Quartier la tête est tellement likolo. Wenge za na c'est même attendre to bima la Afrique. Bango moko ba leader a Wenge ba yebi ke no ko ba tsana Kofi Izaka ao. Banda ba comité. Te menandenge Blana je crois que à défendre orchestre na mais là on a lobane que aloba quartier latin aloba Kofi Olomide pour Kofi Olomide na quartier latin salaman Kofi Olomide a bandi carrière nzela monter na quartier latin quartier latin hier au salon après mais Kofi Olomide a bandi musique avant par rapport à quartier latin donc ngana koloba ke a comparer article a wana pena a longola na mutu na ye qui a comparé jamais quartier latin na Wenge. Wenge ezabano babimi bango moko. Ba outi dans les meilleurs babimi na énergie na bango babimi na style na bango babimi na stratégie na bango. Bango babima lo roi net ezaba kibinda ba za lo roi net ba la vignora ba tozara na nyanya ya bana Gombe na bosani komo nango bana Gombe na bosani komba orchestre na bango. Donc même les ba flash musique a oza ke ebimisa ba Sam Chintu dans zone. Donc c'est-à-dire que eza période oyo ba groupe ebimé belé. Donc on comparer jamais quartier latin na Wenge. Eza po Wenge za loba ke Kofi Olomide eza po Wenge za na ste Wenge za likolo makasi. Yango eza groupe, yango banda groupe. Ma Kofi Olomide a bandi après il faut créer orchestre. On va comparer Kofi Olomide na Weranda leki Wenge. Voilà. On va comparer Kofi Olomide na quartier latin leki Jibi. Voilà, non. Kofi Olomide. Kofi Olomide za poza ya na bangote. Akasi. Kofi Olomide na niveau Afrique asali muteno musala makasi. Asali vraiment musala makasi to ignora ngote. Ti asali ba featuring na ba Mewe wana. Donc Mewe à n'importe qui en Afrique. Donc to so la rapenda bien na makambo ya musique to kenda na ngope na ba loyengete. Kofi Olomide aza vraiment les gens où eza que faut opesa ba honneur na ndenge sengeli. Na niveau Afrique asali musala makasi. Asali vraiment musala makasi où eza que toko lukarate ke to humilier ona Wenge. Wenge baza na parcours na bango basali bana musala pa makasi ou ba beti ba tomboli pe bendela mboka mais akoluka ke to comparer Wenge na quartier latin. En tout cas, quartier latin fait vendre ni enang. Ce qui te le dit Kofi Olomide, c'est autre chose. Mais quartier latin, il faut vendre ni. Quartier latin, parce que ils en a ça Wenge. Musika makasi. Parce que tozana babiloko ezake même ezala Kofi Olomide andoko bimisa album na ye na album ya quartier latin. To duna habité les albums na ngati za album ya quartier latin. Donc c'est-à-dire que Kofi Olomide azali et puis quartier latin pesali. Donc quartier latin, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission avec temps l'a été parce que vous allez dans makambo ça là mais tout le cas to yi bata moi 20 minutes mo boana pour te mettre un peu ko solo là et là on s'est biso déjà pour batu daba ban ba mesana na biso bejemana chaque semaine ba ban 2 heures mo 3 fois na keu ouais et ba mesana déjà à lire déjà to kuma la biso na suka ba dédicace na pesi mbote na batutu bozola na ngata i sentiment le grand mon père ouais na pesi mbote place aux ali maître Christ Cicero Bakumba Bofaya psaume 35 mois na ndako
leader à Moubesso, na pesi mbote na Yannick Odia, le cerveau penseur à jeunesse, ya commune Ngalema, na pesi mbote na maître Magloire Kasongo, leader à Funa, la force tranquille, ya bana Funa, na pesi mbote na batu tout au ba soutenir ngai, Iget Zemanga, Jérémy Yoka le potier, na pesi mbote na Jos bafwa la mobile pembe, moi si ya pembe, bébé ya pembe. Depuis Mikila Poto, et puis batuto bolingara BG Manda, na pesi bino mbote. Nazana bino de cœur ndega izala. Ok, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Un grand merci à Batuto, Batali Biso, Balandi Biso. Vraiment merci. Malgré l'émission, tout ça, là, on a souka déjà, encore l'ennemi, mais merci à Bato, Batala Biso. Pour vous continuer toujours pour s'abonner à la chaîne Nabino Bolingara Mingi. On se voit prochainement. Obanda bango mabe. Invitation au cours à ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison Given. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Balingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!